Bonjour, bonsoir, ça dépend ya air oyo. Okokutana na émission ya malolo. Tika kimia na nzambe. Pe bolingo ya nzambe tata ezala partage na yo. O zwakata ya kolanda malolo nzamba pambola yo. Ba commentaire na yo, ba j'aime na yo et eza vraiment très important pour nga. En tout cas nzamba lola abaxe belé koleka. Merci beaucoup na maman Laure Matondo. En tout cas nzamba zong c'est le soir belé. Merci beaucoup na Natacha Ngengo. En tout cas nzamba pambola yo na ke vraiment mbala moko na kati ya message na ngai eza révélation o na lingina loba selon Bible nde loba na biso celui qui trouve une femme trouve le bonheur, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et loko ni nezo sala ke maloba wana ekokisama na bomoi na yo yango nazana makambo yo na nina biso lelo komise mission tina suka vraiment tango te mega na yo ote giga na yo en tout cas nzamba zong selo susu ya ibele koleka ndingo te giga na opolanda ka malolo yo te giga komise mission tina suka commentaire na yo j'aime na yo et ça langa bien vraiment tika nzamba pambolo lisusu. La femme est une forme, la femme est une forme. En tout cas merci beaucoup na basi nyonso o balinga mibali na bango mioto na ba mama nyonso o mibali na bango to balinga naka bazaka mioto libumu plat soupu na yo nde komisi papa libumu munene chemise pe vandi alati pe chemise vandi en tout cas longonya félicitations nzamba pambola yo yo moko zona o photo tala pena mukolo papa lingaka yo alati chemise moko se gangi mai na makile ze soute mais on dimaka ka ndenga za bongo. En tout cas nzamba pambola et lelo tango ndanda komi grâce na komi talibumu grâce na mabunde vimbi. En tout cas nzamba pambola yo siko ya yo ya bongo peno sali marque déposée na yo baloba nino marque déposée marque déposée na osali bongo vraiment allez muta zwelo yo mama zana ba stratégie ko zana ba stratégie kwanga na bango libande oningana te mama bikane lembi kokoma yo pena bloqué ango sisa angle nyonso libanda kaka epa na makambo esalama yo mto pesa pena mobali forme bongo. La femme est une forme. Moi sinda pesa ka mobali forme, moi sinda pesa ka bana forme. Yo zo luka mobala zo landa zo linga yo na kena na ba jeune fille na kangi na parenthèse na ba jeune fille mobala zo linga yo hôtel bozo mona chemise lemba alati chemise lemba tala kecha munene obandi ko finga ye obandi ko critiquer ye mama to c'est la erreur grave donc ba yebisio ke okuta na nzamba mosala nzamba yebisio ke semaine oyo okuta na mobala vie na yo biso na mitula biso bika lokola nzamba yebisinga semaine ekosila te na okuta na mobala vie na nga yo zozela mobala nga lata veste alati penda chemise bien filé alati veste alati koto asimbi mallette asimbi clé de contact yo kasi mobala bongo neta matindeli yo mama ozokosana tala nzamba talaka oyo efrapaka na misu te biso batu nde totalaka oyo efrapaka na misu oyo nyonso efrapaka misu eza wolo te yo ntango ozozelaka okuta na mobali ya vie fola ta veste asimbi mallette kuna bwakami na clé de contact nono kaya chemise elemba ozonéglige yene mobali ya vie nao yo sikoyo ozwa chemise elemba na pesa yango forme zwa pantalon munene wana pesa yango forme mwasi aza forme akopesa mobali forme. Napesa exemple lokola mai tango eza na kati ya cantine otie na congélateur eza na forme mususu soko ozwi mai otie na kati ya bassin otie na kati ya congélateur epesi forme mususu ozwi mai otie na kati ya verre otie na kati ya congélateur tango kobimisa esalaka nini epesaka forme mususu. Mwasi aza forme akopesa mobali na ye forme akopesa bana forme yango ozomona mama boti mwana na ye ayebi kobongisa mwana te surtout mwana mwasi mama mutapesaka mwana forme tango boti mwana mwasi eza mayaka na luketo tonde epesa forme eza mayaka na luketo tonde epesa mwana taille non yo nde okopesa mwana forme
oboti mwana mwasi balola mwana na yo otie libumu na se mukongo wana ozwi mafuta mbila ozomase kaka na loboko ozomase na katikati ozomase nzela ebanda loboko nokende nango banda na nzela Afrique du Sud oye na nzela Afrique du Sud omatisi tina mukongo otie nzela ozwi loboko na yo oke na debulu wana ofini nzela ezozalama ozwi na kati ya loketo ofini loketo ozofina loketo ozwi babulu wana ozomatisa yango mwana kozala na forme malamu oboti mwana mwasi azokola na beto oyo moko osali na maboko na yo ozomona lelo bamama bazobota bana liboso ezoyebana te nsima ezoyebana te mwana pa akola moni ke ta eza betise aseni aluki mama tongola mama kuna atongoli ye mosusu kuna abaki ye nyonso tosalaka wana conséquence ezali yo moko nde mwasi okopesa bana no forme ya basi opesi bango forme ya mobali okomase te ndenge ozomase ya mwasi ya mobali ozomase parce que mobali akozala bafesi minene te mobali soza bafesi tala minene komisala bango lokola bakizengi fosala bafesi moko ekoka alati pantalon evandi sikoyo boti mwana mobali olingi kobongisa mwana nzoto te olingi kopesa mwana forme te mwana ntango azokola akomi sikoyo kozwa mosala ya kozwa ba nouveau testament atia na bapoche mpo sala nini evimbisa pantalon omoni bisika mama ozosala mabe lokola aza mwana mobali obongisi ye te parce que aza mwana mobali akomi kozwa mosala ya kozwa bapapie mouchoir atia na nsima mpo sala nini epese forme non oboti mwana na yo bongisa mwana mobali mase malamu komase ye ndenge moko na mwasi te mwasi okomase makasi mobali okomase makasi te parce que ntango akolata pantalon pese nini efandi mwasi nde apesaka forme na kati ya libala na ye na kati ya forme tozomona pe harmonie na kati ya forme tozomona pe harmonie na kolata nalobi na kolata parce que eza na bacouple mosusu mama alati robe ya rose ale mobali ake kozwa veste ya rouge bordeaux ake kozwa veste ya mauve azwi veste ya couleur nini bacouleur ya makasi wana ya jaune wana ezopela mais mwasi alati robe ya noire tala nde natusi mesa parce que kanda eleki forme yango ekosala ke harmonie ezala kati ya couple olati robe ya noir luka mpe mobali akota na bacouleur olati na nzoto ekosala forme ntango okende couple ana kitoko olati robe ya grise mobali azweli biso robe ya orange azweli biso veste ya orange bokewa matanga mama mwasi aza forme mobali alati complet ya veste ya grise ale yo mama oke kozwa soirée ya ntango ya bakala wana ozwi soirée wana esila ya 1900 wolowolo omamiki na nzoto ale bozokende fete ata yo moko mwasi pesa forme yo nde okopesa gu na kati ya libala koloba teke ngai na mesana na nga te ngai na yebi na nga te non il faut yeba oza oblige koyeba oza forme pesa forme na kati ya couple mama alati ndenge mosusu oke kozwa bana olatisi bana lokola bana baokende kankokolo mama ntango olati kitoko latisa mpe bana malamu parce que bana baza miroir ya baparent na bango bana bazaka miroir yo sape mobali asape bana salite bana dimanche bazoya priere on dirait bana balale na zamba non mama oza forme pesa forme na libala na yo pesa forme pa mobali na yo yo moko pe pesa forme na nzoto no moko nzoto ne fozwa forme ozwi bato ozotambolaka kibundiki kiyendiki ebisika makambo ozosala ezoyebana te mama ya mibale mwasi la femme est une force mwasi aza force ya mwasi eyaka bisika force moko eza affaiblir bisika force moko eza affaiblir nde bayebaka force ya mobali ya mwasi plutôt mwasi azaka force mpo na mobali na ye mwasi aza force mpo na bana na ye mwasi aza force mwasi azaka faible te nani akomisa mwasi objet ya faiblesité nani mwasi aza force comme exemple mwasi amemaka zemi pendant 9 mois
Pendant 9 mois, on me mis zemi na yo, maman. Jour ya accouchement. Et ça na douleur, ou l'équipe douleur ya accouchement te. O kaboli passe wana na mutu te. O kembi moi na yo moko. O douleur mobala ko supporter te. Siko likambu mukie. Ok, pa ba parent na yo ke ope sa rapport. Likambu mukie. Ok, na église na bino. Na église na ba yebi makambanda kuno nyonso. Buzoba ya mwasi na yo, ozo betelaka ba camarade na yo. Buzoba ya mwasi na yo, ozo betaka ngo na église. Hein, papa? Mwasi wana za force na yo. Mwasi, yene mtaosa la force na yo. Buzoba ya mwasi na yo, bomba kango. Mama nanga. Pasi na yo, mutu nyonso faye ba pasi na yo. Yo kasi tango ozo bimisa pasi na yo libanda. Bazo seka yo, tango kei, après tongi yo. Ngande président ngande na mnoko 6 apasi na yo ngande nzambe mais tango pesa ke rapport bondo seka apesa ko pe conseil tango pesi mukongo atongi yo mama tango kangi douleur wana pendant 9 mois ba nausée ko santa siko pourquoi makambo ndaku na yo ozobeta ngo libanda pona nini makambo couple nozo bimisa zo betela batu nyonso bayebake na minute oyo papa za na mbongo te na minute oyo papa zo sala te na minute oyo papa zo koka te obeteli batu mingi ozwi solution te kanisa douleur ozwaki jour obotaki bana okabola na mutu te alors soit pasi na yo yebisa ngo nzambe totika kobetela batu parce que tant to obetela batu ba critiquer biso tant to obetela batu ba oseka biso tant que tu bete abatu bazo finga biso na sima mukongo alors yeba makamba ozo sala révélation est tellement eza moulayi révélation c'est ça là que celui qui trouve une femme trouve le bonheur non koloba ngo na mission mon côté na koloba ngo petit à petit oko comprendre et loko ni de ça là que moi si azala bonheur pour na mobali na ye oza force oza ka faiblesse mobala bimi atiki mbongo te ayenda kupa liete mama wapi force na yo wapi force na yo soki mobala bimaki atiki mbongo te tanga roya aomela maya lali ah mama na ngai yango tende bible lobi na biso bible lobi c'est lui qui trouve une femme trouve le bonheur okolanda kaka eloko nini esala ke yoza la bonheur en tout cas merci beaucoup na bino nyos obozozo te kolanda malolo na bike tokobakisaka ba 1 plus torobakisa kaka pour mutu na mutu à se retrouver. Na prochaine émission, on va comprendre l'oko ni ça là que yo osa la bonheur. Ciao.